Salut à vous tous qui êtes branchés sur notre chaîne Congo Exclusivité. Après avoir Yakouta Kokunda, Mama Moufoudi Nzizidi Hélène, Oyo Azalaki, maman biologique, il y a Zeka Luzeka, prêtre, et tante, il y a monstre d'amour Félix Wazekwa, Mukwa Bongo, Nyonso Elikaki ndenge nini Kobanda awa na Kinshasa tiko kene na mboka ya Kimana ndenge nini elekaki nini salamaki et puis nasuka Zeka Luzeka prêtre ako remercier ba ebanso na ba oboza musika na ba obozaki na pembeni pona kwa accompagner na lourd charge azalaki nango ya ko organiser na obsèque et puis ya kokunda mama c'est pas facile parce que Zeka Luzeka prêtre pour informer bino asali plus de 8 mois na Kinshasa vie ba faire et puis na fondation Zeka Luzeka ndenge sunga ba orphelin ba veuve ba pauvre et puis na misala ndeza continuer à chanter tout consort. En passant, je salue ma maman chérie qui est en train de me suivre depuis quelque part. Elle s'appelle Maman Mutobi. Mutobi, ça, avec les enfants, la famille en général. Na Pessi, il passe en Canada. Sans oublier Baya Tino, vous avez vraiment ébélé au Talabiso. Zeka Luzeka prêtre, une fois de plus, mes condoléances. Merci Pekinshasa. Oti kokunda mama okobanda na ba makamunu nyonso eliki ako organiser ba obsèque ba stratégie pour nyonso eleka na kimia nyonso d'abord pesa biso compte rendu ya ba banso bazwili ba ko royate mais bazaki de cœur na yo to ko yeba nyonso le kaki ndenge kobanda awa nanu na ba organisation tout consort ti to komana na village ya ba ancêtre na Kimana. Oui, Pekinshasa, merci beaucoup pour la obsèque maman. Vraiment, on a ça qui voyage qui a en Akatia RDC depuis décembre 2020. Qui pour faire nangai comme d'habitude. Qui a bon maman Zaiko Bela, mais ils en ont tout mon côté à penser que non, mutako kufalelo. On a vu que maman Zobela, bon, comme d'habitude, le traitement m'a ramené surtout. Dès que ils ont la cas, ils ont soigné maman comme d'habitude, mais maman Bela est trop. On a vu que faire il fait que ce que nous avons esprit moura et zoboya. Ce que nous avons esprit moura et zoboya. Bon, vu le cola, maman Langai, Azalaki, Nakata famille, Azalaki Ndona, c'est-à-dire Mokondi. Mokolomoko, Nakeko. Tout na yenga bi mama na umeli trop il faut quand même na zonga pour na landa ma famille na ngali bote oyebi ke za na poto alors faut oyebi ke za na poto alors bi ke non mama nga na zonga ya le bitin okozonga te za na no awa c'est-à-dire comment ningisa na lo boko abinanga kozonga te nga bitin mama nga na umeli depuis décembre c'est que to comme juin calculer yo moko habité ko zana na no awa Zokande mama eba ki aotika biso pour ngai na zalawana na yokelaki na vandi bon na vandi wana popo to monika ita chance ya mama échanger hôpital mba moko tellement maman azalaki biso interné na hôpital mama emo donc ba docteur babi ke besoin ndako c'est bon tozongi ndako maintenant siko mama sali rechite. Tant que les récits, la famille va dire que non, tout changer dans l'hôpital. Le coup, la maman Zalaki m'a dit, mais mon nez est kimbangiste. Babino, tout qu'il y a un hôpital kimbangiste. Où ils ont un kimbanseki. On a vu partout, bon, ma maman n'a pas d'accord. Ma maman dans l'hôpital Kuna. Et puis, vraiment, pégé simbagité. Maman, il a la sous-récite. Et puis, il y a un certain. Dimanche non samedi ponga na mbwana ngamoko na bokola na kati ndako mbwana lingaki mama trop soki batino sule mso babimi ye batikali na mbwa to mbwana soki ulingo ya kosala po mama za otambola lisusu te mbwana za ko ideye donc soki mama vandi bazana mona mbwa bazo sakana donc mais soki yo muto ye na ndenga mabembwa oswayo
ce qu'on voit na tellement tika la ki na butu ya les trois aleli trop na butu aleli tellement trop na bondeli ngabi aux esprits mo mabe mbo azolela pena ndenge moto alela ngabi mais mbo azolela bondeli na bimi na butu na epse mais aza ombo ko moni na pesa kombo aza ozolela boy po nini mama za na hôpital yo ozolela boy na zongi na ndako na lali lobi na tongo susu aleli ko sakanati vers 12h mbo azolela pena donc kolela ya kolela donc après 12h30 ma grande sœur ba ko benga ke mama tiki biso en tout cas na koka ki ngote pegi donc na sansale moi moke mais comme biso toza bana ba mfumu na zoika na koti na ndako na zui bible na tili boso nanga na prier donc na binzambe na mama tiki biso mais nyonso na tiki na maboko na yo donc et puis maman ndenga kufelaki ndenge ba grande sœur ba pesa nga témoignage que tango ba monika comme piquer crise pasteur aye abino fo bacha wa prière tango pasteur aye abondeli tango cheka amen mama akati motema ce qui fait que on a remercié qui nzambe na ngai pour maman aza toujours mosali na nzambe et puis azando na za mokonzi donc tango mama tiki biso wana famille zongi na ndaku to sali na tika ki makamuni so na boko nzambe pour na organisation ya mama vraiment elle est impeccable parce que maman azali ki mosali na nzambe monene na église kimbangiste alors na tika ngo toujours na boko nzambe na pesi ba rapport pa ya ba pasteur alors via ba trafic ndenge zali ke kimbanseke tika savubu exemple moi mobulu pour na organisation na mayele onzamba pesa biso ngabino il faut ba transférer maman partir à morgue kimbanseke tina cinquantenaire ba église kimbangiste en tout cas ba bien en tout cas bango lokola maman zali motakimbangiste il faut bango mo balatsa e basa la organisation wana bon en tout cas place wana na remercier bango ba docteur nyonso bazana hôpital kimbangiste to yokani to sololi ba bidon ce qui ngo ça transfert biso moko to ya relatsa mama ngabe to yokani pe to bandimi ba na salisko transfert ya hôpital ya morgue ya kimbangiste na kimbanseki ba na cinquantenaire wana pour nous préciser donc maman kufaki le 4 le quoi kufaki le 4 ngabi bon on a pesi ba programme qui est maman faut pour biso pegi na famille na biso donc le loso ki munzamba bengi motu toujours village natal donc maman fois qu'il est toujours village natal na pesi information donc to bimisa ki nzoto maman le 16 juillet na hôpital à 50 na morgue hôpital à 51 vraiment organisation et les cas qui na okumisa nzambe pegi même na soutien na yomoko ndenge bozalaki ona je pense que na olobela ngote bilili ya ngoni mto koloba organisation moko ezalaki vraiment bien organisée et puis to respecter ki time de te respecter ki air parce que eza facilité kolongwa awa kokendeti na ba Congo donc na village natal donc Kimana précisément on est un village na biso o ba kulu batiki la biso yo de père et de mère aux congolais mais oui Peggy je pense qu'il ngala le baté yo uti wapi Kimana utosani soto kunda mama mais omoni bakoko bakunda oyo ba komboze kaluse ko mona cimetière na été na mona nyonso donc ngai naza de père et de mère toute nationalité kutezati bande kopé o bazolanda biso vraiment to respecter ba wey c'est-à-dire ba cimetière ya ngone mte la nationalité ngana kikuna chef de famille na commune gangi simaru avana kitabo mona ona bilili abi po mona nano fo mona place kombo ya yozeka lozeka o mona cimetière ezali bakoko ba ali babito ola kiso sikoyo kombo oya yo azeka lozeka prêtre o mona plus koyo place bakundai bon ngai bona olanda kama ba chef de famille et puis na remercier Chileko yim tazaki na organisation côté protocole yo mo ozalaki na zu chef de famille azui ngai juste à tokomi na cimetière ala kisingai ba cimetière nyonso ya famille na biso donc wana souhaiter pour na kozongela je pense que kouta Kinshasa to chaki mama yemoko na mutuka na Corbière ti tokomi na au revoir ba Congo to longoli mama wana
maintenant tolongoli na Corbière tutie na Land Cruiser parce que okoma na ba Congo banzela on le comment on bulu tutie na Land Cruiser ya yemoko na ba chauffeur na papa wa botinga azalaki na kati na biso pe tozalaki na ba jeep mususu organisation ti tolongwe wana tokomi na Kisantu tozeli bato nyonso oyo tozalaki na bango ensemble tozalaki na 4 bis plus 2 jeep donc tolongwe wana biso tolalaki na mbanzango yo moko na yo bango bakontinuaki juste tina mboka bakomi kuna biso sikoyo le samedi na ntongo wana na mbanzango tolamuki vraiment na remercier pe vie na nga Ndombasi donc na hôtel na ye tolalaki na mbanzango vraiment eza kitoko bato nyonso bakokende quand même voyage na bango na nzela ba Congo central na mbanzango vraiment beau contacter hôtel à Ndombasi donc boss de boss vraiment na remercier qui est tolala ki wana hôtel moko kitoko et puis na tongo tokomi na village voilà quoi donc mais Kalouze Kaler tokomi na village la moni arrivé na yo entré na o kolekana na mokolo Jésus Christ akota ki Jérusalem kolonga wana obande ko saluer na bancetre est-ce que ça dit ne peut pas ko saluer au côté na cimetière au saluer bancetre tout au prier au saluer bancetre tout avant bana ba cérémonie tout bat mususu batali babi Kalouze to comprendre ko zana gwa na ope na utapela na kimana comment faut au solo na bancetre nyonso so pesi bango mbote au sengi ba pouvoir au lobby trop na éviter to confirmer loko wana ke Kalouze ko zana gwa pe succès na yo to mbongo na yo e utakula na kimana. Merci beaucoup Pegin ça biso to bosana culture je pense que bato belé bazolanda ngai culture eloko to bibisi biso ba congolais culture to bosana yango ozomona culture to bosana yango to ko bosana culture ta place yo momoni bancetre ngai place na isalinga esengo mingi na moni binaki komba Kalouze cimetière na ngo pena na moni yango de lo soki ne dio balobi douta nationalité de norme mabino kana village Kimana de norme mabino kuna parce que makambo ezoya ba mo balobi bien que non na moment oyo moment ngo yango po biso to abana papa Simo Kimbangu biso to abana papa Simo Kimbangu donc to mbanzango donc ko kene kamba donc to kenaona kimona muke ya moni pegi sasa makambo zomona ya Kalouze prêtre zamoko vraiment eza mambo ya kusakana ngote soki yozo contredire kombo na ngai okuta na bana na bankulu okuta na bankulu parce que bango batinda ngai bambongo na nga na salaka pona osai sa famille na préféré na kufanzala mes famille kufanzala te dalinga pe soki problème ya na famille donc na préféré na résoudre ngo nyonso que famille ezana na ba difficulté ozomona pegi donc yango monita on a komi na village batu bayambi nga na façon moko o ezali ke bon na olobela ngote image ka komona soki bayamba nga bongo parce que bayo ke mfumu aye ozomona pegi bamoni ke mfumu aye donc nga na mfumu na kati ya famille na biso donc mfumu c'est-à-dire na chef de famille te ozo comprendre chef de famille na biso ezali gangi simaro ozolanda ngai wala ndiye no convoquer ozo comprendre mais na kati ya famille na biso normalement na place ya gangi simaro elingeke zala grand frère na ngai oyebieti kombo ina Tino Baroza yemta na Italie normalement yende alinga zala chef de famille soka azalaki na Kinshasa mais loko azana Mikila Poto ya on ba pesa ki pouvoir wana na gangi donc normalement parce que na libuta na biso nde banambuta ya wana moni Tino Baroza azana Italie que je salue grand frère propre merci na soutien na yo et puis petit frère propre Jike Lipasa nakata Canada de deux fois te petit azo vibrer na ndenga liboma donc li Jike Lipasa umela na yo et puis ya Tino Baroza yaza l'aîné de la famille pour na libota ya biso papa dongo yemuta fongola pena nzela pena ke fongola donc deux fois te pas vibrer bien donc azana Italie merci beaucoup vieux grand frère propre yo nakata Italie yo mo yebi makamunde lekaki ndenge to sololaki na ndenge lekaki donc nde nazo expliquer sous grand frère Tino wazana Italie wana donc fallait yenda za la chef de famille so wazaki na Kinshasa yende fallait za la pena ki place à gangi ezala ki place na ye
lokola ya zaki na poto Victor Malomino faut ka gangi ba kulu quoi oyo monaki na kina osali o ba mema ngai yango moni gangi simarunde chef de famille na biso voilà avant de continuer dans village putain to komaki na kisantu opema mokyo mais la maman yi au témoin fraîcheur bio na kati ya kisantu to monaka boye terrasse mona likolo ba commencer kalozeka prêtre et c'est là que non ninike kombo na we koma lokola lipa na nguba bazola bango kombo batina mituka batina ba boutique na ba alimentation yo moko kombo na yo mais et pendant le combat trop populaire avant to koma wana nanu lero ki tumoni et c'est là que nini et lo ni motive que tu qui ta place ba comment na ozeka prêtre ngao na kasa ki ya yo. Ça dit, Pegin, ça, merci beaucoup. Moni, maman, tu le verras, ah, ok, on a les enfants. Combo, et azeka, le zeka, prêtre, oyo. Ils allaient combo, moi, on a zé, ceux qui ont combo, ba koulou, de za combo, en bamfumu, ba pesango. De ceux qui le loboti, moi, on a pesi combo, azeka, le zeka, moi, on a aux années qu'à béni. Ngai, na zaki, ne sengo mingi, to komina ki santo. Ba pepe, ba wiki, no faut telema, mutumo, asala, et kala, awa, atia combo, azeka, le zeka, prêtre. Vraiment Peginga ça a un plaisir ya mwenga na kitaki wana personnellement na interviewé ki batu wana nga Pegi yoyaka tout na bato yo batu ki sentiment nini ba izo ki pesa ki bango po ba koma bar na bango koma zeka prêtre vraiment nga na loba makambo wana te mutu oyo to interviewé ki yende fois loba pona nini batiaki kombo wana. Merci beaucoup tozi kolanda zeka prêtre ndenge onenge bat balobi par rapport à ndenge bar na bango batia kombo zeka tozongeli sous na village après avoir pu enterrer maman nebisio d'abord on a nous premièrement er commis au saluer ancêtre au s'incliner devant corps les sous ya maman OK hôtel les sous place babomi dengombe koboma dengombe na mboka eza sinise kaluzeka parce que na histoire makambo to mona ngokala na biso ba Congo permettenga ngabena zalu kala mu Congo lokola yo komona ba événement bongo salama kala mais to moni vraiment dengombe na kimana e bomami ezali sinini eza spirituel boko kotoni donc Pegi moni biso na kata famille na biso makambo bandi lelo te makambo bandi lelo te depuis famille na biso banda bangombe liamaka ce qui va cérémonie ezali pour famille na biso za famille batambongo ozomona famille na biso za famille batambongo do bangombe wana normalement bangombe wana Pegi tangu mama tiki biso ozolanda ngai tangu mama tiki biso na fanisa ki famille mobimba na bina bango non ngana zalaka mingi awa te bino mutu zanga na mama peut-être pour maman voye kangamaki azali ko loba souté abidon les mususu atikaki makambo boye po nazo sala ba programme pour enterrement pour na mama makambo ni na yebisa bino eza na petite sœur moko na otanga kombo na ye Louisa ko abi ya yanga na zala makambo oloba donc mwana maleki ngana zala makambo oloba ngabi oh makambo ni nyam ngabe telemati abi ngai mama yebisa ngai soki lelo azate botolela te ezala fête mais ezabo zaka na ba vie de prière mais bangombe ezanga te ngabi bandela susu abi abaki na ngaboy soki lelo azate to ça la fête to za na vie de prière do fête ça la bangombe ezanga te ngabi ngombe to bangombe abi bangombe do fo bana yana de ngabi ozoko sanga ite petite sœur propre abi yaya nga nazoko sa yote na intérêt mo te ngabi bon lokola mama lo baiki faut za la fête bangombe somba ya mwana moninga abi bon pona mama na ngai aliambo ngone asuka pe sepela ya moni na bimisa mbongo ya usoma bangombe voilà ya bangombe de somba maki mais c'est que le sala qui na compagnie te ezaka avantage orgueil tout monde bon nzamba pesa o parce que c'est belé na Kinshasa o somba na o cercle uti poto ye na carton ye tali ngono na ndakwa avec ende na monoko mo drôle c'est kaluze pour na cercueil non Pegin ça moni premier aliawa tozomona mama belé c'est-à-dire maman zana prité
ngana pesa mingi basi valeur parce que biso to comprendre te mibali même ngai ne million de ozabo mama mutabomba biso ado après nzambe pona ngado mama nde mutasala makambo po donc abombi yo pendant 9 mois donc maman so azana esprit mabe a fini na libongo pe obimi na yote ya moni ngane na zabo epena na ndenga mabete na boaki la basi nyonso ya mokili ba fleur blackité parce que na otala binaki de moi do babandi ko bomba yoko babandi ko bomba yo bani 1 mois ti ozo keti na 9 mois vraiment tous les mamans na pesi nombo te place aux ali ba maman baza bato ko sakana bango te de biso mibali na ndenga mabete to respecter les femmes to respecter basi po bango to babota biso marqué biso mibali to wana eloko moto sala to transmettre pas ya basi mais bango to babomba ka siko mwana siko pas conserver do maman mutazo bomba yango tregi likambo tuni ya cercueil ke uti poto Nathalie Bongabi siko mama aulia sumbongo na ngaiti siko funa sala nde nini do banda kuna ifo za la kitoko c'est-à-dire elle da kuna lokola cercueil faut aller bien bon bato pe ba ba o banda ke wa kotala ngai izala lokola petit Jérémy maison winner maison winner na bino ba pegin sasa surtout yo moko na remercier yo pegin sasa journaliste sans complexe yo moko yebisa bi prêtre makambo yo o akufia za mama faut cercueil importé yo moko na kuna sepeli na conseil na yo obi na ngaki non prêtre mama faut cercueil importé important comme au $3,500 ngameno ata $5,000 na osomba na ngaka vous comprenez et ata $5,000 na osomba na ngaka ya po mama oliani sumbo na ngate sil na ya moni yango nzamama pesa kiso ba moyen na makambo tenga kufa atika kibiso to bimisi ba moyen pour to somba cercueil oyo zolobela donc ce qui mama ezalaki pona mbongo mais mama kufite pegi ngai na lingai mama la mingi ngai na zakova na ngai na zazeka lozeka mais na zakova na lupango moko na mama la ngai bato bele bazobisanga ndeni ovanda lupango moko na mama na yo wana zanga pouvoir na ngai ya ngwana pour mama na biso zaki ndona ngai donc ti mama tiki biso so na uti poto na vandaka lupango moko na mama na ngai est-ce que vous comprenez ngai donc mama na ngai azikali kozanga ta eloko te na sali makamnyo so hôpital o boyebo pegi ngala mwana poto na ndenga mabete tala moto lokola ngai nazo vana lupango moko na mama na ngado so na lamuki tongo na kepa na ye mama boni oza bien na lunda kuna ye musupo lupango mo nde zaleli mama oza bien ona za bien o na tuni yo ozoka bien to ona zoka bien ngabite oza piaka to sana mama kama ya oloba ngabi oza piaka tana obela ye mufudi ya za oloba ngai yo likambo na moto te ozo comprendre so na bi mufudi ya lobi ngai yo likambo na moto te ngabi ozoka nde na bite na zoka bien ngabite ozoka bien te wapi ozande piaka bien voilà ya za osala tout soka salika ba sini boy c'est que ana besoin là imaginez-vous que maman te atambula na été mais ça a besoin là tant qu'on peut c'est bon avec koyebisa batute abombi on so na saliputa siko ndeni na za osala ba koko na isoki ba ye ngala za na ngati allez soki koko na ye mo ayeko tala ye abimisi mbongo apesi soki koko na ye otala ye abimisi mbongo ayepesi au moins le muso pesi $100 par exemple une semaine ka boye abimisa mbongo oliate mais zaka na ni na yaza na okaka omona ngabo tokota 2 semaines mona ka komi mama ngala tuni mama okumi mama ndeni abi na zampiaka de azo senga siko ampiaka okoma sumbongo na pesi au traitement nazo docteur mobimba ya mama yemo alandela mama na futare chaque semaine donc ceux qui ndengo lobi wana ceux qui pona mbongo mama linga atika biso te mama atiki biso parce que nzambe nde mutalingaki et puis mama langa kufi na liwa ya bandoki te po bandoki ceux qui bandoki banga balia ekala mama langa zaki mutu moko musala nzambe munene asali nzambe trop mais lokola kei que son âme repose en paix maman na yebi ke naza sûr maman qui place à malamu pegi maman qui place à malamu maman qui place à malamu voilà quoi autrement grand frère na yo cousin na yo propre Félix Wazoko moko bongo za la guitare représenté par orchestre et puis chaque jour bande robenga yo bon solane nini po na ba soupçon pe na ba rumeur to ka ke yo na grand frère no Félix Wazoko besoin qui s'y place moko besoin pouvoir place moko et puis bato mususu balobi susu puis ça zeka wana na Félix Wazeko baba ndeko mais
par alliance eza ya ko fonder mais ka ko expliquer biso nyonso na permettre ngai tozana émission ya matanga mais tobeta lisolo na po bato bayebaka ngo po ngaza muta vérité. Merci beaucoup Pegin, ça sande me poser ma question wana. Bon, ngai na président, pour ya président. Ngai na président donc famille za munene. Famille za munene. Donc mais ala bon, ezala bata famille, ezala bata libanda. Ba yo que la absolu, tout na zu la yani. Pour to lingani trop. De vieux na petit dai. Est-ce que vous comprenez? De bato bazo sa azua, na lobi bien. Na bato famille, na bato libanda. Bali do basa la absolu. De biso to ko vanda na président, to vanda parti à 22h. To ko linga TV total à TV ta. To kanga TV. To kangi yango po biso photo développer siko masolo. De c'est-à-dire bato basa so na ka waze kwa boya sali boyebota, ya za mto logique. Vous comprenez? Alinga logique. Siko to se comprenant. To se comprenant ndengo lobi wana ki to simba ki si place moko eza na makambo. Eza ba polémique ya pamba ya bato. Moi serait ndenga zana so ka simbi ki singa oyeba. Nga personne na simbi ki si yepa oyeba. Biso to wata ki c'était pegi. Yo wuti na village natal. Omoni ba nkulu, omoni ba mfumu. Ba yebiso nini? O aza mfumu. O eza pouvoir ya famille. Vous comprenez? Na question parce que par rapport à quoi pour ça na nini? Vous allez nous expliquer no bana poto puis ba kino ba comprendre bana lelo et surtout bana mbanzango ba otala biso bana kimana ba otala biso vous a suivi partout dans les moments na Congo central ba otala na Matadi na Boma Zekaluze Kayeyo prêtre au toka mukimo bimba betali solo kinde ona bino na Félix Ozeko eza ndenge nini? Te mais kinde ona biso ya na président eza ki toza côté ya ki papa monde zaleli. Bon, tous en denga qui papa. Donc papa il y a président Félix Oiseau comme quoi bongo le prix Nobel a souci mais c'est l'écrivain Kaobenga Nzembo. Des fois té izina makanisi. Donc papa ya izina makanisi papa frère Oiseau quoi ngana obenga enoko. Donc maman oyo atiki biso maman mufudi. Ozona ngai maman mufudi likamuna motote. Mufudi ngai yo likamuna motote. Donc président Oiseau quoi akobenga maman na ngai tata mwasi. Propre direct. Donc batu faut boye bango déjà tamusu bomona lelo ndeni waze kwa kaka zeka eza makamba famille. To le bela ngote mel siko faut bo comprendre. Eza mamba vérité. Donc président waze kwa obenga mama o atiki biso mama na ngai o aboti ngai. Obenge tata mwasi. Papa waze kwa ngana obenga ye noko propre. Yo outi kuna na kimana. Ba cimetière ya papa waze kwa na mama na ngai eza ndeni. Ah? Omona yonte. Omona yonte. Elanda ki. Yo comme to expliquer ba to ngana expliquer te. Vous expliquer ngo. Voilà kinkulu siko. Yo expliquer kinkulu. Kinkulu za yo ne muto woloba. Wala ngai te ngana mona yeka mais kinkulu yo to expliquer yo. Donc tombe ya oncle Félix ya oncle Oiseau quoi après maman na ngai après grand frère ongala landa. Vous comprenez? Ya ngona ba tu ba comprendre de siko. Donc maman na ngai na noko Félix na papa Oiseau quoi. Donc famille originale les até ya soudé. Voilà. Désolé. Mais babiler momo beaucoup me rappelle na ma ba en lembo kangami boswani tout consort okane ba balobaka mais ngana yebi ke monstre wana obengo toujours coach à partir musika. To sona ne deni. To sona nani? Ya no Oiseau quoi. Biso na vie nazo biso ke biso na yeto za boule moko ngana yeto za boule moko yezi na makanisi siko osoni sa petit na endeni ozo comprendre ngai na soutenaka omoni mutu o ayebisa ngai mokili fo yeba mutu ayebisa ngana soutenir grand frère na ngai biso kinani mama mufudi likamuna mutu te premier voyage na ngai kisasa na uti poto na uti Londres na ekini o comprendre batiko mais on a besoin na yo. Taranga muto uti poto sika premier voyage bat bana besoin na yo mingana kenaka pas président au moins que 12h ozonga 2h du matin bat bazo mona yo te vous comprenez maman na nga wana o mama mfudi albi na nga yo ndengo zana ko ikotika ya na yo wana taza ya na yo propre il faut soutenir de A à Z ngo bakisa ba wera ba jibe po yo pena oza pire mutawera wenge baka okala oza pire mutawera mais encore qui famille
babotolo pa wera. Non, parce que on a raison, il y a mfumo, il y a de la forêt na linga mingi. Kala de mutula yo penza bine bo puya wenge. Voilà. De la forêt azali et artiste moko donc na linga ye ti lelo. Na linga ye trop. Est-ce que vous comprenez? Na linga ye trop na zalaki c'est-à-dire ko simana et peut ko soutenir ye. Vous comprenez? Ko soutenir ye et puis zalité ki ote président botolanga été. Nazo expliquer yo magamba famille Peggy. Est-ce que vous comprenez? Nazo expliquer yo, je m'excuse, nazo expliquer yo magamba famille. Donc wazi kwa zali président wazi kwa zali grand frère dans propre. Na lobela pe likamba on peut même de la forêt et bien go. Az artiste o ngana na lingati lelo, même lelo mukolo jibempiana que je sali. Mukolo noko na biso akufaki papa wazi kwa. On a joué ça bato mokili. Mukolo papa noko wazi kwa kufaki. Que je sali président jibempiana. Ayaka ko beta na matanga wana. Obi ki markanga. Il marque à la libanda. Jibem piana. Mukulumpa, mais c'est le propre. Koloba yoji yamba moto. Vraiment place aux alliés. Yo ndimi jibe mto yoji. Pardon? Yo ndimi jibe mto yoji. Mais non Peggy. Pourquoi bino bolinga ko reconnaître te ko ndimate? Faut qu'on ndimate. On a des artistes amboko na biso, aza grand artiste. Ngana ndimaka ya beta forme ya ba yoji yamba moto. Yoji ya solo to te ngana connaisseur. Ngana na mona pena mukula beti ngwanzu te ba beta ka pena ke biloko pena ya solo. Comprendre? De mukulu jibem piana que je sali a beta ka biloko solo. Voilà. Merci beaucoup to comme na suka mon moté na famille to clôture to zo timing était aux ala makambo belé vraiment limisanga pour na dérangement ils appellent kamba famille na expliquer bana nous bampangi ya Congo central na Matadi na Boma na Mwanda que na parcours na ngai en tant que journaliste na vanda na ndako azeka luzeka na bokoma na ndako azeka luzeka tokobosa na histoire te donc ti mona ba jeudi polémique mataka etomboma donc autrement dit que premier féticheur ya jeudi polémique nganga na ngapena o mutu tout faut la jeudi polémique période na internet ezalaka te ke batala grâce à zeka luzeka moi la rachik moi la raka moi nini moi chanter évoluer grâce à zeka luzeka donc en dehors ya qui journaliste na qui grand mécène ezali na lien familial na bampangi plus mpangi na ndenge ya Congo central Congo d'Antotila awa pe na kimana na kozwa pe bord zeka luzeka kabelinga lupango na niveau ya kimana na kotonga na kimana merci zeka luzeka donc ezali c'est une grande famille et la Félix faisait quoi c'est mon grand frère na niveau ya famille na cadre qui mpangi plus mpangi trop ça na histoire te prêtre merci beaucoup moi moté na famille to kabona poto tikayo au salama kamobele to ebité la linga koleka inapercité so beti forme to ebité au sunini obeti po yobeta baba te pardon ya mama matanga mais obeti corbeau les a doctrine matanga mais obeti ba pièce na ebité so za baba to baba te parce que na boy ba polémique pour déjà ba plus mpangi ba la Londres bele bazaki na matanga ba beta ba forme no comment ki bitumba ba forme mais na ngi na c'est biso pe là tu ya solo to isaka kage simandako pardon isaka mutu na tunikaka bon Peggy ça je pense que eloko liboso na remercier yo na moni pena que aux journalistes sans complexe eloko otangi wana ke internet biso muto banda yango donc tant on reconnaît eloko wana isalinga plaisir parce que les lois internet va comme trop boye biso muto banda makambo na jeudi polémique na kinawa au bougeté Peggy ça jeudi polémique avec Zeka Luzeka prêtre zamoko il y a facilité mais moi na yo mo biologique au boti so otindie tant que jeudi polémique banda aucun état parce que bamba forme Peggy na lobela ngo souté parce que HP qui to kolisi bana to comme homme d'affaires lobi to sala ba makambo tant ba mona Zeka Luzeka prêtre zamoko comme lobela ma forme makambo to zo ya na ngo to sala peut-être ba to mona ngo mystique mais na mutu ayebi ke mutu na za diable osomona
peut-être na remercier bato yo lingi ka ba présenter makambo il faut présenter pour baba o bangi c'est ça qui dans baba na boyi likambo na ye yomoni na tuni kaka est-ce que te pegi bangai na beta baba te baboro na beta ça trop cher bana poto bayebi zo comprendre le boro za likolo de ya coûte ça cher au saganate ça Gucci zo mona za Gucci pour na salika lokwa nazolela ka mama bola likolo za Gucci mbati déjà zo mona coûte ça mystique Gabbana sengli wana zo mona wana za wana toujours za Gabbana zo comprendre basket wana zo mona ezali discourage donc c'est trop cher na biso pegi donc manette kutu yango mo zo funda Vivian Westwood poza na faut za londonien vous comprendre ya on a remercier chapeau likolo za mwana Vivian Westwood linette siko na lati siko aza papa chapeau siko mwana na ye siko o abota abeta siko Child of Django vous comprendre donc oyo pas Korabana donc deux fois te eza makamoko eza pas si trop eza cher eza pas si trop donc yamoni ngana remesa toujours ka le léopard de la SAP na remesa bango trop bana wana parce que bakenda poto bazonga eza ndenge moko na yo sans journaliste sans complexe est-ce que vous comprenez surtout nazo remercier eloko liboso pona remercier susu basali na Nzambe oyo basala ki bachanga na ba prière pour na makambo banda bien et soukape bien donc nazo remercier les brebis de l'Éternel pasteur Alpha Mayudi dans le bien que pour yaza pasteur moko aza inspiration c'est-à-dire aza camarade na ngai mais tozaki to okene nzela moko mais Nzambe asali élévation kati na ye habité yo faut kitasiko koto yo vous comprenez tant aussi go pas comme pasteur camarade na ngai siko comme pasteur ngabité fona appuyer pour biso to bana Nzambe donc yango nazo remercier pasteur Mayudi nazo remercier mingi ko bandele boseka mama tina suka otie biso na ba prière eleki bien na ba sali Nzambe o baza simana yo papa Masengo papa Boala masa na ngai donc papa Boala merci beaucoup na soutien na yo et puis tous les mamans les brebis de l'Éternel donc bango nyo surtout ya église les brebis de l'Éternel na remercier bango église nyonso na remercier bino et puis na remercier les sous awa église kimbangiste pour ngai na zamwa na kimbangiste pour mama kolisa biso na makambo wana na remercier ba docteur nyonso oyo bazali ko traiter mama na hôpital ya Kimbanseki ya église kimbangiste donc na remercier bango nyonso et puis omoni fanfare oyo betaki na kati ya village fanfare wana beta n'importe qui te que matanga moko kaka bo fete ya kobeta et ya kobeta parce que mama na biso azaki mfumu donc azaki ndona yango ni fanfare uti mbanza ngongo ye kuna ndenge binisaki et ya ka pamba te de deux na remercier bana ba Congo Congo central mobimba de Kasangula Mwanda donc ezeka luzeka yeyo staff no bon ba Holanda mwana bino yeyo kalate na zoya ezoko ningana po ngana sala makamu na ngai eza ngai ti papa Simo Kimbangu za otinda ngai abi mwana yozo vanda boyendeni momango yango okende lokola bino bolingango tozokota siko makambo tozokota makambo do ba na lobi bien à partir ya Kasangulu bana ba Congo mobimba na pesi bino mbote mingi mwana bino yeyo zeka luzeka prêtre yeyo bino bolingina kota makambongo moi to le belango ezate pour 2023 zoya oh makambo nini politique faut bangolo bande pegin sasa oboni premier aliao ngaite papa Simo Kimbangu tazotinda makambo ya bi mwana telema momango yango ngaite papa Simo Kimbangu yemu talobake mwana telema yemu taloba na telema yango nazo remercier bana ba Congo central mobimba botika la simate mbote na bino yango wana vraiment et puis bo soutenir pegin ça pour yende mto éclairer ya masolo pour na remercier bandeko ba soutenir ngai ana kisasa na bato baza na poto baza ebele vraiment na ko tanga ba kombote pegin ça bato lokola ba Alpha Kiala mokonzi ya bandal parce que na bandal mokonzi ya moko
Alpha Kiala mokonzi bandal Zeka Luzeka te te ngai naza boye na prêtre Zeka Luzeka prêtre za moko po tonga na bandal yo prêtre moko mais yo ko mondi Alpha Kiala lisu lelo funa Alpha Kiala funa ndima ye parce que azali ndeko na ngai Alpha Kiala mokonzi bandal de ye kombo ne yango wana fo ndima mutu na kombo na ye o comprendre nazundima ye Alpha Kiala mokonzi bandal a soutenir ngai azalaki awa to pegi mutakini azolala awa ti azola na etoko azola libanda ya facilité faut remercier est-ce que vous comprenez faut remercier et puis Kennedy FMI ce que yebiete Kennedy FMI azana lara au sakanati akana Londres amaleki Zeka Luzeka te parole non pegi ça okobo yo mona makambo mbonga otindela yo izo ndimisanga bato Kennedy FMI na lelo côté mais Zeka Luzeka na lia Kennedy FMI Zeka Luzeka bio ona la menga na ona la te kasi lokolo bibongo so omona vertige Kennedy FMI ngai te Zeka Luzeka bio na la menga na bio ona la te siko yo pesa numéro na yo po sepela ya ko numéro numéro non pas numéro ta numéro voilà pegi kene oyoki makambo journaliste sans complexe dans le bien que FMI a zone d'image c'est qu'il faut assauter beta shit donc na remercier grand frère nangai Vianto et puis grand frère propre na bandeli susu ya Tino Barosa merci beaucoup toujours m'appelle organisation soutien kitoko donc ya Tino Barosa ya zawana donc l'aîné de la famille azana Italie wana et puis Dike Lipasa le véritable Canadien voilà Peggy obi tala Peggy toy barosa sabato petit na wana ndenge depuis na bimisa mbongo akoma na poto et moi ça a plaisir tout na ngani petit za na vitesse moko osakana te do ya moni biso bazeka luzeka ezali te ka ozalaka na famille yo kaka mabe famille mutu ne sofa na mbongo est-ce que vous comprenez petit ozo vibrer na ndenge liboma petit frère propre nazo remercier trop donc Oumela Zamba Pambola yo afungolo mama munyo surtout et kende bien et puis l'inspiration siko wana yo yebiete mais na osabi no contact na ye Tyson le grand car na Brasilia ah mais oui Tyson le grand car na Brésil voilà Tyson le grand car na Brésil deux fois te pegin ça yé pas na ba conseil deux fois te comprendre wala batosika babo rabango ko te ni te babo batosika donc batino mingi zo boka miko batosika azango tasika ta amukolo c'est-à-dire ce que bengi o comprendre na peut so ba numéro na yi ce que le lozo mona bazeka lozeka boyeza ba grâce ba Tyson grand car pour ngoye bangate na expliquer aussi ma Tyson les grands car les grands formateurs traka preta zo ganga kombo na yebit on comprend et puis na remercier sous JP Lukombo Mikorason. JP Lukombo est bien. Très bien. Grâce à Monstre d'amour. Voilà. Petit frère, yemda tigela Monstre d'amour, yemda tigela JP Lukombo, ma belle maman Luvuma. Voilà. Et puis na remercier peu sous Germain qui temoko. Na remercier trop. Et puis Dynastie na remercier peu le sous. Et puis na remercier Brice Mpangi. Danger. Peggy Brice Mpangi a marqué ngai. Oui pour nani? Ayaka makamba batu pa mbati. Ce que besoin nous na relation té. Vous comprenez? Mais nga vient nga relation à tongo to betaka assister nga na ndaku ti to komi na cinquantenaire beta forme c'est ko na honorer maman. Pour y soit à ta présence na kata matanga na bino. Mais il faut la moto 4, il faut la carte ma solo. Brice Mpangi na remercié au vieux pour on a vieux grand frère propre na remercié Brice Mpangi. Vraiment mère Jani na remercié bino. Et puis Deps de Mukalinga. Deps de Mukalinga blagité. Wana penza azali famille quoi. Azali famille et puis Teams Kabengeli mvoma mwana muki. Tabonga na âge à 12 ans. Voilà. Wana azali mutunangai Teams Kabengeli. Donc président Gabi et puis na remercier bango na bapel na bango donc Denzu Konde l'étoile filante Denzu Konde bien Denzu Konde l'étoile filante le Denzu Konde wana donc deux fois ko tuté
wana baza bato moko donc ba soutenir nga makasi donc black écoute tout ba soutenir nga makasi et puis Meja pe ndeko na nga poto vraiment depuis makambo bandaki a soutenir nga makasi penda et puis Jean-Louis na Bruxelles a soutenir nga pe makasi et puis Starago a soutenir nga makasi et puis grand frère propre Vetelson et puis Venico tokeli kutina kikata kimana donc bana gal mobimba tout vraiment na remercier bino na soutien na bino bana KV na remercier bino bana bandalunga bandal c'est Paris na remercier bino na soutien na bino donc vraiment et ça li bien mingi et puis Mano Kangangi na remercier yo et puis bato basé belé donc bana lisalisi ça dit bana lisalisi ngai naza président ya mutualité lisalisi donc yango na remercier bango tout bana lisalisi vraiment merci beaucoup pour notre soutien vraiment na sepeli makasi pour notre soutien na bino parce que yaki facilité pegi pour na maman le ka bien boyé donc na sepeli mingi nazo sepela trop et puis pour na modérateur moto ya salaki modérateur yo monaki Vieux Gaga pe na remercier et puis maître Claude na remercier et puis côté sécurité pour la police de guerre na remercier Eric et puis directeur communal Guy Swamunu Kibandoki directeur la vie directeur la vie il y a le but que directeur la vie donc na remercier Guy Swamunu et puis Sosongo Lobota et puis bienvenue Moutieni et puis maître Kula donc na remercier bino trop donc merci beaucoup pena donc et puis ba maman Kimbangi c'est mobimba partout bozali na remercier bino mingi vraiment na remercier ba maman Kimbangi c'est mobimba nyonso partout bozali vraiment na remercier bino et puis Chibo Apula Ballon d'Or vraiment merci beaucoup et puis Kelly Kolobilele na remercier yo Patrick Manzanza na remercier toujours Freddy Kibanda na remercier yo et puis chinois na remercier yo pays batouazaki belé tellement trop de moyens Pasteur Siméon de temps en temps à Jola na biso na remercier trop Pasteur Siméon na lo ba bien merci beaucoup pour notre soutien na yo ba prière et puis petit frère na nga propre Nzuzi Lipasa pour Nzuzi Lipasa yé azamu tumoko ba organisation donc il y a à niveau kin na remercier petit frère na nga petit Nzuzi merci beaucoup et puis Prince Gérald na remercier mingi et puis na remercier de sous bana Vitom Mobimba pour Vitom il y a zaki chef de famille na biso donc article la biso héritage tout dans héritage en il y a bana basa plus de 50 oui article la biso plus de 50 enfants et puis bana on peut pas pamba te siko bana on ya pas pamba te bana Valère il y a on na remercier bana nyonso ya Vitom na kotanga ba kombo te ba kombo le kebeli parce que relation na un architecte très intelligent, c'est même Musindondo pour Hepatika Kyote. Il pas côté na famille tout n'est. Te architecte Simeon Musindondo n'a répété le sous architecte intelligent Simeon Musindondo. Pegi motion avant ni boy et a blague était architecte intelligent Simeon Musindondo. Dès la zotanga ba kombo boy kolongola ngote. Fouezala architecte intelligence Simeon Musindondo c'est-à-dire bato bakanisi ke toyebani na kasiko toyebani tongo toliani bakwanga place moko ya moyini depuis to bandaki makambo esili azana nga toujours nazo remercier mingi nzamba pambola musala na ye donc na osenga na nzambe pena bakulu a Simeon Musindondo nazo ba chantier belé pegi azo ba chantier belé parce que architecte intelligent Simeon Musindondo merci beaucoup na soutien na yo merci bilé na ba soutien na yo vraiment na sepeli mingi pour na ndeko na nga wana a soutenir nga la position tout pegi eloko asali pour ngai na kotika la bossa na ngote ba kiso ba bizeka luzeka vantar trop drone matiti na village drone matina village et tout le monde de konomora architecte
alongoli complexe aux architectes ye mo kasimi mbele ya maçon zeka lozo koza pena mutabato ah pegi moni ngandi na zabo même les lots nzamba ko pambolanga puis na ko ma millionnaire na ko bossa na yota est ce nga na bossa na depuis to banda jamais na ko bossa na batuté batu musu les lots zuba moyen ko mba orgueil olingo pesa batu mbotete ngo sa boté moni nga batu balingi nga trop vous comprenez yango ni batu balingi nga trop nzamba pas zo pambolanga po batu balingi nga trop Garima Mpasi architecte Garima Mpasi et mono vivant ce qui a salagi makambo wana parce que ayebaki ayebi nde tovanda na ye Garima Mpasi et mono vivant ayebi wana za famille akati wana za famille akati je pense que moni nde to bandeli to longone awa tina mboka le yim tazo pesa ba instruction pour na Pierre Tombali à mamazo c'est-à-dire azo laksa ba maçon bo sala bo pressé quand le même jour ba kundi quand le même jour ba Pierre Tombali quand ning le même jour c'est là au vandi pe au longo car nyoso ese na mukolo moko zeka luzeka te pegin ça moni ngala zaka na mayele wana te tuna ngana yeba ondeni ndeni mukolo noko mukolo papa ya président Koufaki noko na ngai tokeboye président toke na yeboyebu na Pierre Tombali mbala moko ah ça dit ba maso ba ki en avance moni place ko ngana zoki mayele ngabi ah président lokwa za izina makanisi de maman faut Pierre Tombali mbala moko ngana ko zonga te ça ki na cha Pierre Tombali maman mayele wana utaki wana to tindaki déjà ba maso na biso za na bon équipe ba kendaki avant une semaine ba ki basali makamutu basali dal makamutu biso toke na Pierre Tombali ya moni makambo elekeli ndengwana ya moni makambo elekeli ndengwana voilà quoi. Merci to comme na suka Christian Mbungu bolandi biso na Congo exclusivité na niveau ya Congo central que niveau ya Kinshasa na niveau ya Poto Zekaluzeka après avoir rekunda mama à Londres mais à quand voyage spécial pour nous Nkamba parce que le bateau akina na bango Nkamba mais yo moko véritable mona Nkamba véritable koko ya Simo Kimbangu ya ko fondé kututé après avoir kenesiko na 4 centenaire okene na Nkamba après bana ba tourner fondation Zekaluzeka na les amis de Zekaluzeka de Kasangulu Mbanzangu Kisantu Mwanda Inkisi otokoma tadi boma sega petit Christian ça zali kuna base Zekaluzeka na niveau ya boma tina ba Mwanda otokoti na Mayombe na Tchela na Lokula donc Congo central tout bazo zela arrivé à Zekaluzeka un véritable Nekongo de père et de mère Zekaluzeka Nekongo de père et de mère à quand voyage siko ya kosala tourner bani na Nkamba après que tala ba base na yo ndenge yo na nzambe na bosolaki. Oui, merci beaucoup Peggy au rappel nga eloko wana ya moninga la journaliste sans complexe Peggy Nsasa deux fois ti pour yo vous a bien formé vous a bien formation à la fondation donc merci beaucoup pour un voyage ya siko nazo bonga pour nazo nga Londres pour na région de famille na tiki bango na tamulai depuis na yaki awa siko nazo zonga pour un voyage en Nkamba ndenge lobby ça dit biso to tamula kaka na mabongisa papa Simo Kimbangu donc à partir de Londres aux allez au courant surtout ces jours où tu es Nkamba na ko mettre au courant pour toujours yom to zana yo éclaireur donc tu ko tsaka jour na webenga yo Peggy na zoya ya ozonga na aéroport et puis kolonga aéroport surtout yenda ko na ko sala une semaine tena ndako directement photo ke Nkamba parce que wana zanda kuna biso kilongo oyo kwa kilongo wana za biso donc ngana mona papa Simo Kimbangu na alo bango soko mekinga omona makamu na yo ça dit Peggy omoni mama wa botingai o toto tika na Kimana siko mama wa botaye webiso akundama wapi akundama na Nkamba mama wa boti mama na biso mama Mufudi do aya akundama na Nkamba cimetière neza kuna na Nkamba omona mama onde zaleli est-ce que comprend maman des allées siko yozo ko meka Zekaluzeka ça dit maman wa boti mama na biso koko nanga ya mwasi akundama na Nkamba donc ko sala ko terere to ko meka komba mfumu ngamo na mfumu vous comprenez donc na mona papa Simo Kimbangu black ikututi so meki okuta na bankulu donc to sala jour o yalike
to kenapson kamba. Et puis na remercier sous Claudine et puis Mamita Matondo puis Chen qui encadré ba petit bien. Vraiment Peggy na journal lelo na sepeli mingi na ndenga même au surprendre nga pour nga na za toujours coller la maman mais au lieu na ka prêtre faut quand même na remercier pe bato. Et puis merci beaucoup na initiative wana bato nyonso nga na tangi ba kombote bolimbisa ngai mbote na bino vraiment mbote na bino bato nyonso na tangi ba kombote o ba soutenir nga na musika pena o wapi vraiment bolimbisa ngai parce que nazolela ka mama tozaka tozolela ka mama. Merci beaucoup Peggy, merci beaucoup. Donc bato balanaka Congo exclusivité ou ya Peggy Nsasa. Donc mon chaîne no ya Peggy Nsasa Congo exclusivité donc bolandaka yango parce que Peggy Nsasa pona ngai azani na concurrente selon ngai zeka lozeka prêtre Peggy Nsasa des fois te bolandaka po yemta bana ma internet o bazo kosa vous comprenez so il peut muta contenu to expliquer to misa archive vous comprenez tant que j'ai dit polémique ezalaki bazalaki wapi donc Peggy Nsasa nga na ebisio nengo sali émission na ngaboy donc moto yeli sous Peggy Nsasa des fois te yo comprendre ba vieux ne comment o yebisa ngai. Merci beaucoup. Zeka lozeka ngano zela ba koko nde ba yebisa ngana zwa pe mbongo na singa yepe mbongo singa ki mbongo na usaki koko zeka lozeka pesa nga pe mbongo na sunga libota langa mais que aussi manga na famille qui manate famille waze quoi te famille zeka lozeka te mais na kota la famille nanko po na tape mpangi plus mpangi ya po sina zuda amna kunanga déjà fona tonga chantier Peggy e Simba parce que tout na ponye au Simba oni na village vous comprenez de c'est-à-dire John Day Mata ba village ba John Mata raté tant yo senga na cimetière lo ne salamai John Mata na cimetière yo to senga ngam na senga place o yebela ke simazeka luzeka moto no ya danger ba koko tant ozo soutenir nga ozo apé puissance wana mais ce que zo ke no panzi o mona makamna yo yo mo tant o ke na ba cimetière o sengi na ba koko et puis salami voilà réponse no ngwana zeka luzeka prêtre bana lisalisi wana ndenge nini nozo bana lisalisi yo président bana lisalisi hein expliquez biso na c'est-à-dire bana lisalisi wana na London ngana za président na kati ya mutualité wana ba mu ba vota inga ke no prêtre zeka luzeka za moko zala président ya bana lisalisi c'est-à-dire ngam na tambusa yango vraiment nazo senga merci mingi na bana lisalisi nyonso na basi na bango nazo senga merci mingi pour ba soutenir ngai pe alors vraiment bana lisalisi ngana na président na bino nazo remercier bino na oyo nyonso tozo sala na kati ya lisalisi vraiment tous ala quand même na esprit wana pour na makambo na biso ekende liboso vraiment merci beaucoup bana lisalisi merci bana lisalisi tous ala loko moko vraiment merci beaucoup na oyo nyonso bosali pour na ngai na ko tanga ba kombo te pas ba kombo zebeli batu mususu balongwa batu mususu basala botangi kombo ndeni atanga kombo na été ngai kaka nazo lobela makambo lisalisi donc bana lisalisi merci beaucoup et puis les brebis de l'Éternel toujours les brebis de l'Éternel vraiment église wana eza église ya mapamboli wa ko boya ngo etali vraiment na sengi merci mingi pona bino batindelo mbote pe na musika epa ya Didier Kalunga de Montréal. Didier Kalunga de Montréal, vraiment merci beaucoup. Yayope Yangwana, Trésor Koukas, Yayope Yangwana, na Sepelitro, donc na musika bozala bien. Freddy Kibanda na Paris, na bosana ki, na ko bosana te. Tous ces madiadia, koloba trajectoire. Dans le bien, tous ces madiadia koloba trajectoire, nyonso makambo. Merci beaucoup na Pesibino Nyosombote, merci beaucoup na Monstre d'amour, merci beaucoup na Papi Nsasa na Las Vegas, merci beaucoup na Lipupa Santimba na Canada, na Robosa na Tefetino Barosa, en tout cas merci beaucoup surtout na mère double Bubota la ngai bampangi na beto na kina utala beto na Matadi na Boma na Mwanda et puis na niveau ya Mbanzangungu yambelaka benu mpangi na benu zeka luzeka anike mpangi na betu véritable mwana Mbanzangungu mwana kimana donc azali opérateur culturel économique et puis azali grand patriarche na cadre ya
pia kimfumu poza limfumu na cadre ya idéologie. Christian Mbungu tsasa sima ya caméra et puis la réalisation Whisky Wushia Emmanuel Beya bino nyonso ba ona bwakite en tout cas bolimbisa ngai bozotala biso partout mama igete ngana nsimba fondation Nim en tout cas merci beaucoup nabino nyonso Claude nakubosa na raté bandeko nyonso obota biso na niveau ya Matadi président Bodi Sensasa na kati ya Matadi président Bodi Sensasa merci na yo et puis mbote ya suka na pesi yango na Kaobenga Nzembo le monstre d'amour donc monsieur Google tokutana na bino mbala ya sima l'air tokutana mère doublée année prochaine mariage nazo la voix la madame merci beaucoup.